Mbote na bino banso bandeko balandi ya manaka ya émission na biso mokolo mwa lelo. Solo tozali susu na esengo makasi ya kozala na bino na émission na biso esika kani totalisaka bino manaka na biso baindo kobalisa na manaka ya bapaya. Nde na yango mokolo mwa lelo na calendrier na biso africain tozali bongo mokolo mwa ntona mwa misato na sanza ya misato na mobu kama kona tuku misato na moko na bopeni ya yambo na eleko ya mvula tete oyo toko limbola. Toza bongo na 3e jour ya 3e mois na kati ya première semaine na biso na période ya saison de pluie na l'an 131 oyo ezali bongo kobalana na manaka ya bapaya oyo tozali mokolo mwa samedi 23 novembre 2019. Nde na mokolo yango tokotalisa bino ezali mokolo oyo mokonzi wa ekolo ya Congo oyo babengi Congo Brazzaville to Congo Mfwa basilaka na kobotama le 23 novembre 1943. Papa na biso Denis Sassou Nguesso oyo bazalaka yambo mokonzi na Congo kobanda 1979 tina 1992 pe baye kozongela lisusu bokonzi na 1997 kino lelo de 92 à 97 ki bokonzi elongwaka epa na bango démocratiquement na élection esika kani Pascal Lissouba bazwaka bokonzi kasi lokola ba français basepelaka te na politique ya ndeko Lissouba esika kani atelemelaki bango na makambo etali pétrole basalaki tout coup d'état ko kosalama po Denis Sassou Nguesso bazonga na bokonzi. Tala oyo tokokai kotalisa bino na mokolo ya lelo. Tika ete kimia ezala mabota na bino totombeli mbotama elamu na bae banso babotama 23 novembre pe mokolo mwantona elamu na bino banso. Nde tokutani na manaka oyo ezali koya.